moyiba basoso episu boketu na yebisa kozo rappeler te osenta mutaliboma na kisasa wa mwana na mutaliboma otiki yawa toyebi te oya koluko te wese na bango. C'est vrai que boketu abota na mutaliboma. Abota na mutaliboma ngaku nazokamwa. Avant de changer la vie, azaka na changer la vie momi na yewana. Azaka na yeme aboti na mutaliboma boketu wana. Mwana ni aza na pote. Wana sako boma libala mutu na zoyebisa yo. Episu boketu ndenga za boye. Na minute otoloba wese na bango tala banye na badala ata $100 azana mote. Moyiba basoso ayiba libata moko na zone Kinya sala décharge, ça fait déjà 32 ans tilelo. Ayaka boketu ayiba lidi. Ni libata zaki danser na koyiba basoso. Boketu wana ozomona grand moyiba basoso. Ndenga za na betolo lisolo mabele lisazoye na concert na day. Day musique ba obeta boye kureke druma pa meteke boketu ya bini. Batele babite mungalo aza bien courageux bazuye ndenga kota pa mabele lis. Na ebembe aga ye baka na ebembe. Congo Zibula Meso TV, y'a la reine Omba, mon pépé oyo bato bapemelaka. Voilà, merci bien très cher ami internaute qui nous suit partout dans le monde sur Congo Zibula Meso TV. C'est bien moi votre humble serviteur René Abiri Balobi Lelo. Donc ça va inda parce que moi tu es vraiment copé là. Balobi René Abiri Lelo Mukile Ningani. Merci à toi, Balobi, la reine Omba Nakatsa Allemagne avec un partenaire idéologie. La patronne à la reine Omba Balobi, nous vivons l'époque. Aïe, Anna, Balobi, nous vivons l'époque de la reine Omba. Balobi, la reine Omba depuis Allemagne, Balobi. Cette fois-ci, tu es en Allemagne. Merci beaucoup. Là, je suis avec Analyseur Zappa, Nzamba Vitesse. Donc, il est là, il va nous parler concernant la politique de la République démocratique du Congo, ainsi de suite. Et puis, tu Nakati Yambo Canabiso. Et alors, je suis là, analyseur Nzamba Vitesse Zappa. Bonjour. Bonjour, locataire Nzambe Abir. Moutato Fouille la chambre salon. Nzamba Zappa, locataire Moko. Ne to bagana problème ko supana teleza yankete pona ko mimisa moroko kilo il faut kotala makolo nae oza analyser mutaye ko samba sa boketu mutaye contre boketu yo do mutamaye la Congo azwa abotoli Sankara sentir avandi nango. Voilà. Analyseur Zamba Vitesse basotala et pas ya Jardin Vibration de Paris balobi Jardin Vibration de Paris na bo sanité bayi le portail à Bandal. Moufinyo kwa bandal yewana ma solution est correct mais au lobby que non aussi ça boketu mais au lobby que bien boketu premièrement non ndenga âge ana nous vient na yo amoni na nous poto na nous liboso na yo donc nani ndeko na biso boketu azala na nous président il y a groupe il y a musique à diriger musique pe a memi ba musicien na poto lelo boketu grand combattant. Et puis, ça la fierté à la République démocratique du Congo na Liban Namboka. Abi, so le bibo na okamo na ko sekana bino batu boyebi boketu te. Boketu aza kinwa netinga te boketu atanga na mbanda na inongo na ibuka. Mais ezaka na kata République démocratique. Ezala la République démocratique. Azana makila ya biso te. Mutu atangi na kin. Amayele te. Biso to komana ba doisi ya komana libuka. Bongo boketu aza amayele. Yo so mona émission kinwa. Mais oh na bien mutu ko uta na mboka liko lobake mutu na sa illettré. Te misiko na mboka bangala batanga abiete. Bangala batanga seri wana kutu nanu mobutu azali bando tanga na libuka ya libuka doa sezaki te nde koto bokecha utaka koloba o président musique ya mbunde ezala ba musique betaka kala na bibembe donc président moko ya tina te azanga tina na okese moko boye musique ya mbonda na kala e alaka musique ya bato ba betaka na bibembe na betelo lisolo bokecha zoyo kanga ebike o analyser Nzamba Vitesse tolobaki ndenga bandaki nango ndenga kosilisango amonelaki na ba série ye ba président nyoso baleka na mboko afinga bango kaka Mobutu aya afinga nani ya mekeba boketu pe série Mobutu tango Mobutu azaka ibua bango de bato bando kote la bato na ndako eske makambo to lobakango ngana zo ebiso boketu azalaka kofinga kasi tango Mobutu azalaka ba ibu siko lelo wa tango Félix Tshisekedi 5e vitesse président ya 5 président et puis président ya 5e temps président ya jeune et puis sous Kinois ya susu attaqué te na tango Kabila bato bayebaki kolobela Kabila bazate mais biso lokwa toza pas Félix Tshisekedi to kolobela eti na suka. Voilà, donc on peut dire que nos analyseurs Zappa cette fois-ci se déchaînent
pour na mutunyo soto hotelemela le président de la République. Naza déjà na kini batutu ba yebi na net porte-parole ya président de la République a analysé, raisonné, colo vitesse. Donc ndé dans le baga analyser, raisonner, formateur, entraîner l'idée des rois de Roko Matino, roi Zingankufu, porte-parole en Nzambe, porte-parole à Bakinois nyos. Na ko salo surprise na Paris mbala moko azali. Sala ngai. Est-ce que oki vidéo etambola na ba réseaux sociaux? Na yoki yango te. Ya leader na biso Ranson le roi de la forêt. Te na yoki yango te. Na moni yango pe na te. Ya défunt Félix Tshisekedi. Oki yango te. Ayembeli. So ayembeli kitoko. Te défunt Félix Tshisekedi dans le lobby défunt quoi. Te na yo ki yango te. Ah oui. Na yo ki yango te na yebi yango pe te pe makambo wana na moni pe ezate. Ezaka ba moni ba congolais bazana ba information moko oyo bazwaka analyse ye kaka boya beti yango mbala moko. To yeki yango pe te ezapete. Voilà, voilà. Merci beaucoup analyseur Zapan Zamba vitesse to solo lango makambo toujours à musique. To moni Fabrigas abimisi album naye et alors de ton côté au moni ngondenge. Terena bili na boketu no to silanite. To kozonga boye. Ah, Fabrigas. Omoni loko mona yebisa ba Fabrigas. Mbangu pema. Mbangu pema na ndenge. Nazo bisonga naza analyser, raisonner. Akoko yemba koleka ngai. Akoko yeba na ko azobeta musique ya succès koleka ngai me na mayele ya musique. Nga naza nango koleka ye pona za entraîner. Pona nini? Tango babandai ko bimisa album na bango liboso babanda na ba chaîne belé. Tellement bimisi ba chaîne belé, ba chaîne sili bango. Sikolo kola ba chaîne sili bango na idée ba kotala babi batu nini o bakufaka kala ba yemba danser. Atali boy papa wemba yemba danser te album o fona salango na zwaka rythme ya papa wemba na beta yango moni me félicitations. Mais bakenda kambango te baluka ba analyser. Ketolo bakeno Fabrigas album na mo bimba ezara rythme ya papa wemba. Te première chante. Oyoki te ndenge achanga album de maître. Soko tali banzembo ebele oyo bandi o ngana yoki mi balé net vive la musique. Net papa wemba. Ozo comprendre. Pona nini bakendaki bambango. Ba album fo ba bisaka ba 6 chants. Ba komi na studio bazangelo ko koyemba. Ba koyemba ezate idée suki. Ba parolier na bango pe lokwa ba pesa bango ba catch, ba mbongo te ba limite. Limite pe sili bango moyen ba sa zo chant bien ezate. Yango wana ba sauver à côté papa wemba. Voilà. Merci beaucoup analyser tozonga na biso na sujet na biso mais oyebi ke bien soko koloba na boketu bwese kolakisi nde boketu ingratitude na vie. Te boketu aza le côté na mboko passe le côté. Azo contribuer na Congo. Boketu ko chope ne sika pasi. Te azate azana ba kino balinga ke na lobby kino moko te boketu na zone kin abandai ko beta bango bazaka na mbombo. Soki na mbombo kuna boketu na pana biso eza ekokana te. Ngana leki boketu ko banda lelo ti mokolo yeso akoya. Boketu na libumune amune na zoko kangala sete wana. Yaza na pema obunda na analyser libome bande na mututo nini. Fo ba ke boketu na poto kolanda kolia wana te azo sport. Na poto aza le côté ngana poto na bakanika ninda na Paris ba grand pe zela na boketu akata concert a Mozimbi na lobby akokata ngo poeza makambo nzambe mais soki ezalaki ke place ya analyser aza okata boketu aza nani boketu na mboko oyo za nani yo boketu aza eloko te fante lokola bato basalaka na usine ya Levire ozo comprendre et puis tout spécial kecha akokanga te yango moni mwasi akimi aza na mwasi te basi nyonso bazokime et puis tout na potango botuna te boketu asalaka ni boketu musane kotambola kotalaka bilanga ndunda soki matembele kolona ngo na poto pe balona kango te azaka na musala te eloko moko te kaka munoko ko finga ba president nyonso baleka na mboko ba president nyonso finga na me félicite Tshisekedi soko linga na tika yo fo senga ba pardon o sengi président de la république pardon boyokani wana soko oyano kisaso yenga na tiki mais soko fungwami kanika ninda na Paris ekiri na balobi tozana état de droit balobi to en état de droit bokechu ata kwa fingi na chef de l'état mo loba ke no ana libre na fingi boketu na zape libre toza na état de droit soki nga na zongi se droit de réponse toza na état de droit boketu muyiba basoso ayiba libata moko na zone Kinya asala décharge ça fait déjà 32 ans tilelo ayaka boketu ayiba lidi ni libata zaki danser na koyiba basoso boketu wana ozomona grand muyiba basoso nenga zana na betolo lisolo mabele lisazo na concert na day musique ba obeta boye kure kei druma pa metike boketu ayabini batele babite mungalo aza bien courageux bazuye ndenga kota pa mabelelis na ebembe aga ye baka na ebembe
ozoka grand muyiba basoso et puis su boketu na yebisa ko zo rappeler te o senta mutaliboma na kisasa wa mwana na mutaliboma otiki ya to yebite oya ko lukote wese na bango. C'est vrai que boketu abota na mutaliboma. Abota na mutaliboma ngaku nazoka mo. Asa mutaboki chance la vie. Azaka na chance la vie momina yewana. Azaka na yeme aboti na aboti na mutaliboma boketu wana. Mwana ni azawa aza na pote puis waneza ko boma libala mutu na zo yebisa yo. Et puis su boketu ndenga zaboye. Na minute toloba wese na bango tala banye na badala ata $100 azana ngote ya kopesa boketu na bien tozonga no place wana babito fanda no place wana boketu abima na mutaliboma abota na mutaliboma atika mwana lukaka te mwana mobali wana avazwa mwasi ne chance la vie azaka kutu na mwasi na yetoloba tanga zobeta basundama wana banini boyo yezanga boketu mutalela safu mungala melela safu ye deux fois te ya bandoko zala soka beti musique azana $100 bapeze $100 nzombo $90 atika na $10 yende ngato ngana zo betela to analyser na zo charge na aluka partout soki mukola komona ngana poto gumbanga na ndima yo donc ye avanga na tika koloba na ye soka tiki ko finga boketu lobi ke yo za sans impact sans idéologie oluki vi na kokende balufu banini omoni ke simbite oya okota ki catch ba beta yo deux fois avec impact sans idéologie obunda ata komba moko te na kati ya Kongo ata kombo bachaka bala la carte na yebisa yo pa boketu ayeba lelo boketu nenga na ko banda lelo ti mukolo kezonga na bando beta ye ka so na komba ya solo boketu alobi ata ya ko beta ote mais ba beta yo na misu na ye na selemba ba komba ya catch ba zoma ba balolo ba niveau kuta bedingo ngana sala catch te ngana sala judo liti na ye ko sala ngoka pa ya lit bokota ya nani kasi ya ona lobi te mais na catch na tika obunda te na zela na betela o edingo ata le mission edingo yo bango ba yebi yo ba boketu ba yebi ke muta makasi ya Kongo mo medingo na likasi nga muna bundela bango ngana bundi na likasi tango ba yeko bunda na pelembe ba yesu na mbujimai pa posolo kotili bango na basi boliti me ngana bunda nga mutu kutu na ko bete dingwe obongo ye boketu akosani yo mutu kosani na lobi ngai kutu mutu na ko bete dingwe obongo bete dingwe tu es qui d'abord dans ce pays analyser te force électrique na botama na ngone sport na bande ona zona kini ko chama ka nga kutu na ko bete dingwe pona na kananga na be na mbujimai na betaka champion ya mbujimai gouverneur akangisa nga apostolo pona baba edingwe bayako menacer be edingwe na hotel soko zue dingo tuni ya ko betela o analyser siko boketu eloko hotel bumu kaka ya banye akoka kutu ko kangala c'était mpiakere na poto awa na kisasa te eloko moko te azala et puis tu bakanga kindoki tanga zaki mwana muke na ye bakate kindoki o ye azo yebisa biso o azo bongisa Kongo na kindoki o nini ye boketu wana akoloba ni voilà bokota nzambe sikoyo Félix Tshilolo oyo Félix Tshilombo Tshisekedi Antoine alors c'est que oyo yo zoloba na oyo ndeko na biso a critiquer kana télé zali des personnes différentes yes koyo lokola zalaka zoba mingo moni soko lie nzombo mingo lie prononciation bando zala bien te bangala tala bango alia nzombo mingi na mungusu yango mona koka te Félix Tshisekedi yango moni akataka wana donc gero ya luki soko atiki yango nde analyser a décharger bokota l'air grave Tshilolo abombi mboka Tshilolo na bokota boketu muyibi ya basoso boketu bakanga ye kindoki na mwana muke boketu abota na batama boma boketu ventre ya banie boketu akoka kokanga kechi te bokota bozwa ye. Un très grand merci à toi Paola Schengen et Kilo à Londres. Pourquoi pas dire un très grand merci à Cornel, il y a Douci, il y a Badjivenchi, il y a Tembe. Merci à toi Lydia Kapajika, celle qui contrôle donc ma femme à moi Sinanga vraiment, il y a Bomwana. Pourquoi pas dire un très grand merci à Papa Je t'aime Suga, l'artiste qui contrôle le moment où après ça partager toujours Mawanaye. Donc sincère condoléances à présenter na famille artistique, surtout dans la République démocratique du Congo. Un très grand merci à toi et déclare la puissance des États-Unis d'Amérique. Et alors nous sommes déjà à la fin. Il y a émission Nabiso Mukola Lelo. Et alors
analyseur tu encore la deuxième volume parce que tu remarqué que volume mais allait belé volume mais allait belé voilà makambo belé il faut te découvrir concernant Ndekonabiso Bokechu, c'est-à-dire que oyebi bien na yebi bien voilà na yebi bien na zape na information bien na zape na batu na Paris ba kanika ninda wana ba grand maître pena yeku tu soka yebi akomona ezate lokwa mutu lokwa zoba lokwa Bokechu yungana azana koto ya kokende ta turuna ka na poto musane bilo soka lingi analyser la dose yepe a dose atika kofinga président de la république asoka atiki président ngape na che ba arme nyonso soka bele libokota ngape na bele libokota bokota to chilo lo abebisi mbonga ngape Bokechu te abebisi mboka Bokechu ndoki Bokechu na botaka na ba fazer Bokechu no ventre gayaro kwa batu basala na izini ya ba levir ngape na ko belela bele libokota bokota voilà l'air est grave moni na yebisaki na proverbe to lobaka ba yebaka mulaya mutu na photo passeport te na vie malamu ke ozala na mboa zana bomoyiko za na lio akufa ozo comprendre analyser raisonner mutu tu soka linga benga ngai au première na pesi ozo mona ba émission na osaelo mikolo na na charge na yo parolier ti na kokita na libumu na koyebiso na michopo za nango na biloko nyonso yo zaka nango soki ya kopali soki ya ndeni soko tiki guerre ngape na déposer soki yo zaka na guerre nga na zwi charge na soko ko funda soko ko sala nini sala yo zwa nyonso yo lingi sala meyebaka kenga na défense kale oko mekanga mwa mukeso na na Paris mais lokwa na kini 0,80 na pesi ya Willy Musheni mbote yebika yali Willy Musheni porte à Congo lumière Afrique Willy Musheni na pesi su mutuna ngai kobota chamo ya marka na ndenga systomatique kaka yo yebi ndenge na pesa kao viens nga désir chamo marque on dira la suna l'arté chamo marka na la tindela ngate lorote chamo kanika ninda na yebisa ki yote kanika ninda na Paris kanika ninda yende ni moment grand petre na ndenga mukete mikolo aza na vacances kanika ninda ya yo yango yo batika yo movie batu ba omona bilamba ndenga analyser mesana bilamba na ba position na na kanda na pesi batu nyonso ya Paris mbote na pesi batu nyonso États-Unis guerre Bokechu ko benga ngate ndengo lela ko benga yo continuer guerre soko lingi osali émission obsengi chef de l'état pardon ochena se pour mutu ata bokola na ye soka komi mokonzi balsala ka ndenge yo zoloba wana te faut respect za la mokonzi mboka na ndenga système ko zwango fote yo ndo bandi ba guerre wana zaki série ya président na biso sorta Kabila ndo monela ki poza ki na batu te mais Félix Tshisekedi na ba défense à danser na pesi bana nyonso bozwa numéro na nga ya Willy Musheni 082 72 63 066 ya Willy Musheni 082 72 63 066 ozwi analyser na net mobimba nde toyebisaka binoka kosuma na nzela ezaki yankete bao. Merci bien, c'est vraiment un plaisir pour nous de recevoir analyseur Zapanzamba Vitesse. Cela a fait énormément plaisir. Donc, na Lydia Kapajika, celle qui contrôle. Moi, Sinanga, il y a Bomwana. Bah, merci à trop à DJ Samouraï de Paris. Sans oublier Jadin Vibration de Paris. Bah, le portail à Bandal de Parigo. Veut dire que bah, le Bibo a tellement belé à Paris. Au Bolinganga, vraiment, trop mon je vous aime beaucoup. Na Belgique, là, je vois maman Mimi Moucheka, maman na Chris Kalanda. Je vois encore donc mes loulous et voilà, je vous salue. Merci beaucoup à Lydia Kapajika, merci beaucoup à Cornelia Doussi, Yaba Juvenchi Atembe, merci à Paola Schengen Motema, ya Floris Aombo. Balobi l'artiste papa je t'aime. Bah merci à toi analyseur Olobi. Na lobi ga na fiso sa ina sobe bolobaka boza ba patron, boza na ba milio, bola kisaka, ba yeba Valera Lufila na sentir. Dei yangwana bole na chef de l'état te bino bozaka soki mutakufi chef de l'état total bino bino na nous contribution te bozana mbongo ebele bobimisa to mona ndenge oyo bino bokochana dei na makambo kotana dei to ndima bino so to monika boche ba $100 na kovandela bino mibale fisto sai ne sobe na osela bino émission. Voilà, merci. Congo Zibula Meso TV, ya la reine Omba, mo pepe oyo bato ba pemelaka.